Yo, mboa de Niles, Denis les aux mboa, mouton mboa. So ça rien à Kofi na koya. Oh. Denis les. Keba na Kofi. Na général na comme porte la Fali. Des bandes à London TV. On a fait maman Cindy le cœur. Ils sont les pasteurs. On a TV finger à Cindy. À Salieni. Cindy le cœur ayebi maman si ayebi nani ayebi Denis c'était. À mon avis, il y a des des bandes à London TV. Hey, tu t'abordes. Mobile note de Niles, quand on boit, il y a mobile note de Niles. Tina, de Niles, quand on boit, non, de Niles. Oh, faux pasteur dans le Congo. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Salut chers amis internautes, à tous les abonnés des bandes à London TV, à toutes les fonds de Nancy Bunkedi, l'étoile brillante de la presse congolaise, fils sans aucun problème. Il y a ça la ragiste Moussala Naï. Des salutations à toi mon boss de Brilo original depuis Londres, Babi 0044, mon boss. Derrière la caméra, je vois déjà Bob que je salue, Margot. Merveille, tout cas, bisogno surtout bana des bandes à London TV na lingarabino mingi bambote na bino. Tati Ngoy, Tati Bongoy depuis ISA, Tati Bongoy depuis ISA. Ma petite sœur propre Raissa Yunimote Moliva Nzinga, je te salue. À ma mère que j'aime beaucoup, Marie Ikaka Kunda. Mon père biologique, Botan Nancy Bunkedi, Makele Emma. Babi le ezalelo. Lelo ezalelo. Dans les lois, muta maniola makambo wana bien zali. To boy na biso te baza bangwe belé ba yo loba, ba yo défendre mo ba yo loba ba yo défendre mais mutu vraiment lobela kango pena bien azali. Tozana na Landry Olomide. Bobeti, bobundisi, bosali tout mais azaka kawana. Tozana e wana ayeko défendre boss na e mo pa mo kontu to bengi Kofi Olomide, légende na biso. Vieux na biso, star na biso, bandako binisa biso depuis. Bandako yemisa biso depuis. Tozana na Landry Olomide, to solo là, to betaka ma solo ndenge ezalaka. Mon caméraman soko panza déjà caméra. Pas mon invité na ngai, ya soin Taibo. Landry, boni. Très bien, très bien. On va makolo. Ouais, faut voir. Qu'est-ce que tu peux inviter? Qu'est-ce que tu veux dire inviter quoi? Qu'est-ce que tu veux inviter? C'est bien na pantalon hein. C'est ça ma quadra. Kofi Nzambe. Merci beaucoup. Vraiment. Obiki cause propre boy. Cause la voix sur la bien élégant, tout ça pas Kofi. Vraiment. Attends folie dans ça oui. Mais Nzambe folie à Kofi. Oh, oui. Oui. Nzambe te mais papa na ye. Yepena Nzambe ne Kofi. Oh. Donc Kofi pena Nzambe na ye. Donc Nzambe ne pesa Kofi Olomide Nzambe na ye. Ouais. Vraiment. Ouais. Somme. Boni basanga quartier latin ba mission déjà basa mon père déjà hier hein. Ouais, ça dit à Zankin. Na maman si. Maman si. Grande dame. Il est pas une mère Santa. Tobo Sanaka. Na bi après aoza déjà kuna. Na bi so wana pa mère Santa. Tobo Sanaka, mère Santa ne. Mère Santa to busani. Tobo Sanaka, il est pas mère Santa. Ah bon? Maman si. Bo busana na sens linga mamba bo. Tobo Sanaka. Bo busana ndeni expliquer biso no ngalinga mamba. On se via Bo Sanaka. Donc Tobo Sanaka. Bo busana ndeni. Mère Santa penago mère Santa grand prêtre mère. Au penago, il est penane mère Santa. Maman si. Vraiment. Olomide. Vraiment. Madame Olomide, maman si. Vraiment. Attends, c'est bien, mon père est calme, mon père est toujours élégant, propre, sur la bien, Taraza patron musique à Congo. Vraiment. Bob Mounaba a Koufatika Testament, Big Kofi sa patron musique à Congo. Donc, so boy Kofi ça mon kilina yo. Ah oui. Ah oui. Donc sans Kofi. Donc Kofi ou rien. Donc sans Kofi musique à Congo exaté. Merci beaucoup Landry, ba programme à mouvement Mikolo, orchestre, ba concert, ba nini ça. D'abord, tous un concert le 15, le 16 à Dubaï. Tous un concert le 31 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Donc tu vas Côte d'Ivoire, vous avez tu fêter bonne année kuna Côte d'Ivoire tu vas wana. Ma particulier vous avez kuna bana Dubaï le 15 le 16 tous un concert miné na Dubaï. Bon on est à Dubaï tout zo kala mingi te bo CP là. Vraiment. Bon rappelle mwinda oh non. Kofi Nzambe. En tout cas, puis na lela occasion na mona mama si na emo le padre na emo Kofi Olomide. Patron musique à Congo na kati ya car bazara. Mwinda ah non. Kofi ou rien. Kofi Nzambe. Patron musique à Congo. C'est Kofi Olomide. Nous avons 25 albums à succès. Maman Loba na yo. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Landry. Tozomona to koti pena likambo ngo vraiment. Toto komona Union Arena le kanaki oyo mwana moko ya fali pupa mwana ya Kofi Olomide. Ah mon collègue. Oh. Nandeni. Fali ta collègue nanga? Obotanga na mais fali nanga na fali. Tout ça patron mon Kofi Olomide. Oh. Aza ex-patron parce qu'il y a déjà longwa. Y a-t-il on a longwa te? Oh. Et moi le ba. Déjà longwa c'est l'orchestre n'est victime biso story. Ata popo lipo, ata ba Sam. Oh Petuana Kusa. Petuana nanyo Jordan Kusa. Jordan Kusa. Jordan Kusa petit. Petuana Jordan. Bon, je n'en yebi. Donc sikoyo. Ouais. Donc biso tout patron na biso Kofi Olomide. Ah oui. Et donc tu as collègue. Attends ta promotion mon côté. Mais tu as collègue. Vraiment. C'est ça. Et les gars ndeni, c'est les binondeni. Collègue na yo lobby. Na moni collègue na beti concert ya Reno o papa na Kofi la kisa Nzambe na ye. Voilà kisa ye puis ya betonga studio bakata rideau. Oh, bakata rideau. Oh, 40 000 places ba biko te déborder. Maman s'il vous plaît, faut se comprendre. Merci beaucoup. Soki ndako bakati rideau bébé en studio. Beti concert à studio quoi. Oh, bakata rideau. Mais c'est qui studio. Et qui retourne maman a kati pena pena studio. Studio il y a 10 000 personnes. Vraiment. Concert à Pamba. Vraiment. En tout cas, vraiment, si vous êtes musicien, na collègue na poto. Mes collègues na imité ni vocal. Oh. Sans impact. Oh. Ah ouais. Tout le monde a bengi daju ba matina podium, tout le monde ba artiste belé bazali. Ba musicien na yé orchestre, ba yemba te pona nini. Ni vocal. Ne ba sele ba singe spécial comme na bango singe ba pesa ba. Et ça m'a bongoté. Et ça m'a bongoté. Et ça m'a bongoté, ça m'a bongoté. Quand même à oser. Et ça, il y a quand même des fierté puis à quartier la terre. Nanini. Oh, on te place où on a vraiment. Non. Fierté à y na moi c'est na bana na batunaye. C'est ça. Merci beaucoup Landry. Ouais. Oui, bien remarqué le remarquant. Mikolo batu batake Kofi Olomide vraiment mingi. Mais Kofi Nzambe. Mais bino on dirait moza penana moi chou makase. Maman Kofi Nzambe. Beta on moni obanga na yo. Na bisio n'orchestre wana. Soki groupe de compagnie groupe nini? Da compagnie wana. Groupe da compagnie. Ils ont testé. Oyebi ke bana muto ko ngate. Oh. Donc ba ozanga nga. Oh nandeni. Vraiment. Donc ba ko sanga na bango tout. Nganga moko. Ongi ba ko raté. Bazole na bachombo. Oh ba ole la base. Ba benga batu ba pekisa garçon wana, ba pekisa Landry Olomide. Ata pantolo kwa Kofi. Papa comme Marifa. Donc na ebiso deux fois te quoi. Donc na ebiso toke na bango bongo. Ngana ko finga batute. C'est ça. En tout cas Dieu m'entend parler ngana finga batute. Ngana ya ne ko ça ba droit de réponse. So ba fingi ngana ko répondre. Vraiment. Ke ngana ko finga mutu, no finga ko nani. Ko fali un collègue nanga. Vraiment. Fali ana Congo ana ndako sangote. Ko hôtel Del Pio, ko Saint James. Oh, ana sangote. Ezara oh. Fallait ça ma campagne kuna là. Avant dans les États-Unis. Ezara wapi na commune, na quartier ni na ville. Fallait dans les États-Unis, fallait na nini. Maman c'est aux États-Unis zo ndako fali. Mutana ndako na Clan Kofi, mutana ndako na Dallas Kofi. Mutana ndako na Paris Kofi, mutana ndako na Londres Kofi. Ouais. Vraiment. Oui. Mais tout le monde ndako ya sango ya fali na Congo ezara wapi. Exact? Fallait ça ma campagne, plus pas ma répéter dans ma campagne kuna ezara ya. C'est faux. Mais bien sombango là ni. Bon, na yebité. Mais ya sango na yebi na monate. Ya sango ne to mona ba nini. Na Osweawa, na Oswe. 5 sur 5. Ndako na Kofi. Hôtel Del Piro, Kofi. T'as pas dit qu'on fait la référence. Alors, tu vois, hier, Penzako, dans mon hôtel, je disais pourquoi. Aza collègue nanga, c'est mon collègue. Alors, ça moussala naie, n'engo sale la wana, mais alors on a un orgueil, alors on a une politesse vis-à-vis il y a patron naie, moutoua salarié, alors on a une gratitude donc. Parce que Bible le Bible abisso, ingratitude est condamnable. Condamnable, oui, c'est ça. Voilà donc, ingratitude est ma bé. Aza collègue nanga, ta collègue n'a pas ses conseils. Mon collègue, mon frère, mon collègue, longola orgueil, longola molimo majeur, tout comme moi si, longola molimo yaba bisala sala, en tout cas ça pela mobali quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui ont pena mutuboy. Faut porter na rabatu, moi c'est ça monter na rabatu, finir la robatu non. Celui qui m'a dit yo mo pena yara loba et ça la bien. Vraiment. Ouais. Bubuli yonde la ndé vidéo mo no moni fait na biso bubuli yonde la likondi protège alobi ba choqué na ki mukolo te mais ba choqué atana ki bomwana so ba choqué na ki mukolo et ça la passe. Total sous tout moni moi ba fait o eza entre Kofi Olomide le na ba petit na bubuli yonde la to bi jeton les directement boki l'on Kofi Olomide. Yo pardon?
directement quand j'ai tout le vidéo on dit on dirait vous pensez qu'on fait le midi parce que Mikolo vient qu'on fait le midi. Au monde n'a jamais mon temps comme on a jamais mon a qui est à ça l'émission attends le billet attends comme à Kofi pour mobile il y a solo faut on va monter faut en combo mobile il y a solo pour la monter faut en combo alors ce qui yo mon qui à la base na Kofi non il faut que non il faut pas bandera tant en combo vraiment pour ngana moni à la base na cette vidéo na yé moko na bedi badiata to moni na bata F victime quoi na sikoyo bata misala Kofinde otangi bon baba bata misala na so Kofinde sala bango oui tena ndenga mabete biso to ebela fe bubulu yondela pona le quadre na ndoka ebongo edi badiata atana ni zebola peso na izebola bata biso tipo na tali peka solomoko na biso nimate de so fana na ye tenamte kolanda kombo Londres te ana rien Mario na Londres natanga loba na Londres babunga tanga Simon Mbongo ana ndako na Kitambo pe ya mbetolo bazala bandako mama likile bazala bandako na Congo ata ba 5 6 na kosiote bato ba étage mama Emilie Nzemba tous pepele ya mbetolo bala ba Londres bango wana papa Freddy Mayasi ana ndako awa na yolo na rappela awa Chibo Apula Ballon d'Or Chibo Apula Ballon d'Or ana ndako na monga fula wa pemena yipena atungi le bijou ya kitoko vraiment nani sus nani Laurent Lorenzo ana ndako na ye ana kina njili ba Ange Nkoi bazala bandako Christian Mpanga ana ndako Ibrahim Chako ana ndako na njili Robert Wasenda ana ndako siko yebisa ngai ndaka yizebole za la wapi kutu 9 na ye bambia ndonga akufa mutakunde Kofi chokoro nani izebola bière aller retour mutafute Kofi Olomide izebola na lote izebola zana mbongo te ane loko te vraiment apesi ketsa imuru mbote vraiment mama Susana Kidoka na ebisio izebola na mbongo tane lote ani peka solo lokwa ndaka soso ane loko te mais l'endroit dégagé toza vraiment sentir muta omoni mibali ya solo ba 3 4 5 so bosa la vidéo pour na mutu moko il faut pas encore mutango so botangi te bino 4 to bino 5 baba yuma bango to baba swapante bato Kofi asala vraiment donc sans Kofi maintenant bango te yebi sanga na ndenga mabete fallait banda wapi talala tazo talala pesanga nzembo na ye ya talala temps c'est que wala yo mto yambinga non to sungana yo comme poser ma question nzembo ya fali avant quartier la nzembo nini bon donc fali pa lo ba nzembo ne mo boye betara kala kuna nzembo na ye avant quartier latin nzembo nini te bon to vocal na ya nini ça vraiment avant quartier latin vraiment wana to yebité mais to donc ezala raté éternellement ezali na quartier latin ouais c'est ça donc au final et puis nzembo na yiba ngo yiba nzembo na été avant yiba da bagada juda yiba da nzembo mais non que le bien te maman ozomona donc yé pe ndenga zana ko nzembo na ba montre cher bon ba otoko yiba oyebi ke ba côté là qui ba so ke montre so ya 1 million so combien de dollars 1 million il y a 1 million pe montre 1 million so ba là c'est ba tombe ba kanga ba ko na yoka ki o za base bon wana base 50 000 dollars surtout na maman wana montre or moni na ngolelo montre or ataka la liboso la ville et montre Kofi bon que c'est normal parce que c'est avec qui patron na et puis faut évacuer il y a ça moto Kofi même na poto bon pour aller à l'ambassade, aller à frère étranger, à mon passeport na vie na hein passeport boye. Passeport boye. Pour mon on a vie na yi. Quartier latin. Quartier latin Kofi Olomide. Alors hier penako, ti akufa il faut la reconnaissance na Kofi Olomide parce que sans Kofi mais to yebiete. Vraiment. Sans Kofi Olomide mais to yebiete. Donc Kofi ça nzambe a fallu. Et ça la mutu ay barakara mutu na sima mutu, n'est-ce pas? Exactement. Siko soki ba yebi yo na sima ya mutu. Il faut ce qu'on appelle reconnaissant na mutu parce que Bible avec ça ingratitude maman. Tout ça mais la chrétien, vrai chrétien na Landry. Merci beaucoup Landry. Landry to lali to la muki to moni vie na biso de Nile Salobi. Sindi les cœurs mama si aya na poka na kata quartier latin depuis ya simba quartier latin makamnyo se évoluer susciter ko fa ça ba kamninga mandaye ko sala kalate. Par là Landry. Olomide. Landry Olomide. Loba ça la laisse. Vraiment. Tozela to ba bi elinye kota. Ekota papa. Tout d'abord maman oyebi pasteur Koutino
Oui, nayebi pasteur. Akendaka prison hein. Ouais. Oyebi. Et moi c'est naet. Maman mi. Maman wana mobala tika na église ya ofutela la kasafubu hein. Ah oui oui oui. Maman pena bossa a tomola église mobala na ye. Basoma lupango na Nyangara. Na Nyangara itaja mulai. Batonga église. Parce que moi c'est Denis Lesi Tina yo Tina. Mobala buko mine pona zuwa. Tina fana expliquer aussi koyo. Hey. Ah tout d'abord dire. Mobala no Denis Lesi hein. Kanga mbwa ya mobala no Denis Lesi. Tina. Denis Lesi kanga mbwa no Denis Lesi. Oh. Na mama si. Musala Nzambe. Faux pasteur na Congo. Sonia ba pasteur, c'est Denis Lesi. Pétage. Là, à pasteur té. Et puis tout est bien. Au monde qui zamina, avec la mbongo, avec la dignité. Ah bon. Mike Kalambai, Atoms, na Moïse Mbi. Ba kutu bana pa na ye. Ba ye sima. Tande ba tombwama. Po ba yebi Nzambe a solo. Alors Denis Lesi c'est un faux pasteur, Sonia ba pasteur à Congo, Denis Lesi. Vraiment. Tampo bete vers le quoi likasa avocat. Nana on peut bien. Vraiment ça la laisse. Au monde moi ça libabe ndetina abimana bodo. Bodo ndine. Au monde moi netina hein ne penako vraiment ça libabe yo on église en bas les couilles na matete. Quand même ne touchez pas mes ouais. Ce qu'on yo touché maman si patron nanga. Bon ouais baté. Denis Lesi mutabano abano tumula confiance l'idée. Il y a un autre maman Cindy le cœur. Ce que ils sont les pasteurs. On a TV au finger à Cindy. Asalieni. Cindy le cœur ayebi maman si ayebi nani ayebi Denis Lesi té. Amonaka nenga yaka jumso alira les guino tant na otumba. Et Cindy Bilial ya moko za na Denis Lesi quoi izebola. Vous comprenez? Vraiment. Denis Lesi. Tina kanga mbwa mobali na yo. Soki un mois mbano azobima. C'est chaîne. Oh. Sortir chaîne té. Tina bakozo sortir na ba miniature. Oh. Tina bakotia yo na ba miniature. Okozala ridiculiser Tina. Mais qui ça mobali na yo atika comme mama si soki azo continuer. Tina toko balko na poto biso nyonso. Oh. Oui. Babeta ka. Denis Lesi pasteur. Faux pasteur, faux prophète. Oh. La PCE nini exercice moko hein. Vraiment. Le beza dimanche à côté culte. A filmé sur l'église naï, bandimi naï. On va filmer déjà. Et là, on a ba challenge que le Canada. Tala qui zamine sur la campagne, mais ça a plein. Il y a ça sous campagne. Non non ya. Azena studio ba non ça non pétage. T'as ce pasteur à bongo. Faux pasteur Sonia pasteur Denis Lesi. Attends, il faut quoi hein. Na bende pena matoi. Donc so pas muto yo katina. Pe qui s'en mbala otina. Kanga mbwa mobile Denis Lesi. Na répéter kanga mbwa ya mobile Denis Lesi. Denis Lesi so yo ye ngana oya. Oh. Yo ndolela. Vraiment. Denis Lesi ko lela. Vraiment. Mon Kofi a patron. Vraiment. Kofi a kabelo mbongo. On met là aussi pas Kofi. Oui oui. On soit dans ce qu'on n'a pas Kofi. Oh. Oui, Sandralina. Oh. Oh danser soyez comment pas Denis Lesi. Mais Sandralina comment ensemble. Tu vas pas bimate? O bando bimande. Parce que c'est moi Sambali. Yimo loba yango. Oh Sandralina moi loba. Sandra loba et puis Denis pas loba. Ah bon? Mais monsieur Zali. Mais Denis Lesi a pasteur a homme marié a masini na. Nabika boye. Tina, kanga mobali na yo. Mbwa Denis Lesi oza mbwa mutu mbwa. So ça rien na Kofi na koya. Oh. Denis Lesi. Keba na Kofi. Na général na comme porte-parole la Fali. Abi yes lobela Fali parce que Denis Lesi a commis porte-parole ya Fali. Alors bibi loko Fali makamu Fali zo sala. Non, aza porte ba sala ya ngote. Oh Moïse Mbi on sala na Toms. Il y a sala ya ngote. Vraiment. Baninga siko sone ba pasteur baninga baleki na yebana na ye ya molimo. Moïse Mbi était église. A Toms c'était église à Mandalej. Tala nani Mike Kalambai. Siko tala yi. Cher na. Tala la mission et cher na loko la liba loko la eloko basali on va teka na nzamo mbele. Denis Lesi so keba na Kofi. So toucher patron na Kofi futa nga salaire, nga pe na toucher moi si na na bana. Vraiment. Alors Tina na répété à Souka, Tina benda mboa ya mobali na Denis Lesi kanga pe na chaîne. Avant notre Denis so meki. So meki na mama si na Kofi, nga pe na ya faux pasteur Sonia va passer Denis Lesi. Tampo bete le cas avocat. Moïbi quand ta prison pour na ki Moïbi escroc. Denis Lesi escroc. Vraiment. Par que ngwana fundanga. Oh. So mobali ya so Denis Lesi ba katongenga Denis Lesi. Oh. Fundanga. Oh. Funda ngala ndiki doka lo mi de ngayeyo. Fundanga.
Vraiment. So mon patron na Kofi mbongo nango. Vraiment. Merci beaucoup Landry. Si mananga Kofi, boso na Kofi. Landry mati makasi. Fundanga na tala. Vraiment. Pe mon nom papa. Kanda makasi bo. On dit on a donné sa live. Non, hier penako, aye baké. Donné ça aye faye baké. Kofi camarade d'été. Vraiment. Fo église. Église de Kweya. Tina, mon bala buko minu pona bitumba. Pona bazuwa. Na biso Tina. Pekisa mo bali na yo. Kanga mbwa na Denis Lesi. So qui te Tina, anagoya. Vraiment. Non, touché Bordi. Moi, c'est pas le premier soin. T'es au tout Bordi, ma casse. Déjà. Non, non, somo. Ah, yo le biwa kangisa on a parqué. Denis Lesi. Oui, que Kofi le mita pas d'autres. So penza, ça mobile so Denis Lesi. Funa na parqué. Ya nga pe na Landry. Ah, yo zo signé ba kangisa yo. Patron na Kofi mi dans mbongo belé. Kofi le mita pas d'autres kangisa warrior moko ebi. Quand on a bimaki, zoba on a bimaki. Nenga pe patron a bimisanga. Ah oui. Ba fundanga. Bo funda la bino bo sale. Kofi patron, Kofi Nzambe. Et puis li ko nango, ngam na on c'est la papa, dans la tisere de propagande qui ça. Total. Botanga wa. Na moko botanga wa Kofi ça. Aïe. Il y a Laurent Sokoko patron. Ça. Ah oui. Merci beaucoup Landry. Landry, tout le monde la petite Jemima, ma petite sœur chérie Kidoka. Vraiment. On a une église, c'est pembe quoi. Vraiment. On est mère. Tout le monde gel chaud. Gel chaud ça lui fait moi salité. Alors Kofi, na Kofi bien qui ex-patron na yé. Mais oui. A fundier. Trop c'est trop. A fundier. Maman, tout n'a nini. A fundier. Tout n'a nini. Mais sur la niche gel chose tout abordé ma casse là. Maman, tout n'a nini. Omoni Fiona gel chose a yété. Ezane. Et a fallu. Sko ayo yeboy. Kofi mtatindio. Tout n'a nini maman. Na tuni. Lelo na Congo. Est-ce que bomba te? Fali souci nezali Kofi akufa. Oh. Non, mon bata Kofi bata fali mingi bolo bango mingi. Bolo bango. Souci a Kofi mingi pe souci a fali ezali Kofi akufa. Kofi akufa. Tellement bazalaka sima ya 4 filles la funda Kofi na poto. Kofi dossier na longa ngwa bima innocent violaté. L'une des raisons fallait se peler la terre quoi keto. Parce que moi mingi Babi alinga boka ngunda na komba Kofi. Sikoyo na neso comment on tinda batu ba finira Kofi. Kofi a mis album boy. Baké na YouTube. Bana batu on va makamba mwana ba bloka banzima Kofi matakate. Ah bon, ka fali na batu na ye. Ka fali na susu. Afuta mbongo na baboati na Gombe awa. Bata banzima Kofi te na baboati. Ka fali wana. Ka pecho na fali. Menga na yoka banzima papa. Landry pardon nazano to za na biso. Maman to so la bien. To za na biso lelo fali. Kofi pe na yoka ngwe betera. Lelo. Makala Kofi yo ba. Maman to nga nini? Lelo. Lelo na Congo. Muté ko bo musique ya fali. Oh babi amati musique ba comme benge leader à 5e génération ba 5 na ba ene ba bisi le kuta luvunu. King. Maman, muté bo musique ya Congo ya fali. Pourquoi? Ayena ko finga. Te ko finga. Ba salité. Ko finga ba maman batu bantu maman batu. E bandakala. Te, ya fali yango te. Fali pena ngaja batu po finga ni ka batu. Fali azo rekote te ba liboso ne ba grand bazali. Banda na wendo tina bebe chana mutaki fali azate Zakaria mo palobango banda na wendo kolosoi ti na sele lo mutaleki fali azate maman viens na biso Zakaria bango nzema ko o beniti fali ko nzema ko beniti o beniti Lutumba Madilu Pepe Kale Tabulei yo sanga na batu wana Kofi Olomide Jibe pia na Weranson bongo so o papa malana ke sera mené 5e génération to kitina faire gola siko na bisio soki nanu fallait les qui faire été on les nani babino mendeni oh babino mendano asala nzemo mo mama be et l'équipe nzemo so fallait yemba oh formule 7 mais pour innocible quoi mon innocible as exemplaire que fallait vraiment mais oui fallait so bossa ke asa danzete parce que outa pas Kofi na sala fallait donc sans Kofi fallait zéro fallait azali pour Kofi azalaka Monzonda, Fiona j'ai le show, aïe poto mikolo. Vraiment. Même pas un mois. Bon, à tout le monde très bien. Vraiment. Fiona j'ai le show, aïe poto mikolo même pas un mois. Aïe binzela parquet nene. Aïe bi cabinet avocat wa. Falinde, qu'on fait l'accès poto, tamaye bi poto. Nde, bon mais j'ai le show na mamwana. C'est une erreur tes erreurs. Oui, pourquoi des erreurs? Parce que j'ai le son on a page, mis la vidéo, elle va pour la Kofi, Kofi viola raté.
Oui, oui, na mona kiango na mona kiango. Boyo ka. Erreur semba ezani. Joel Show ya peka na makambo ya viol ya na makambo. Omoni ko nzambe. Pardon Landry. Joel Show le bien a réuni déjà ba preuve na union. Maman pas de problème. Omoni ko nzambe. Lelo parmi bato ba fi ba funda Kofi ben wana azan kati. Lelo ben na telemi hein. Ben abiso mingi na Kofi to charger na yo. Ben na lobby yango. Abi ko ka kutunguna na komba Kofi te. Ata ba ben wana. Un jour ba sa vérité, ya bato nini baza sima na bango. Yo aussi ba mbongo ba avocat ba ben zo pesa bato. Mama mbongo ba se kota recours ya dossier. Et ça ba artiste congolais ba na sima ba fi wana. Mais fallait. Pardon? Fallait pas aller parmi. Ah, yo yebi été hein. Wala ki nse quoi. Azoli azofula. Mutu te puku. Vraiment. Lelo ba komi Kofi abeta ba ke ba kina témoignage ba koma Kofi. Ba ke bo ebisio. Festival wala bobaki basi bo signer que za ba respecter contrat te. Maman fallait za na sima. Maman na ebisio mo mbali wana. Mungu boko yeba ba me bela zo sala na c'est pour na Kofi. Mokima bo ina ya solo. Oh. Mais babi Kofi lo mide ya linga ba to respecter un contrat. Abi ba respecter ki RT parce que ba c'est Kofi robeta à 16h. 15h, ko faire comment à 15h ni nezate. Yango ko faire kaka kene. Kutu wanga kutu na landi yango te mais na biso ba moni fali. Mungu boko découvrir ma belé et la Kofi ya ma bébé ba finga Kofi, ma monsieur ezoer na vie musicale à Kofi, la vie privée à Kofi, na foyer à Kofi que fana na sima boka moi. Fallait ko tati na foyer à Kofi. Mais Klepen mbila ba tonton de tonton ça mon roi sani. Yé garçon wana soit disant avant azarna maman liat. Oui bazarna tonton de tonton. Yé Dilson engagé caméraman na simba Dilson téléphone ya caméra yé simba appareil photo. Yé tonton de tonton tellement azarna ba fali. Na zamaka mukuna aya na papa maman lia na Dilson. Papa finga mama si. Ah bon. Mais maman donc maman si ndé moi si à Kofi. Ah bon. Fallait saler fort na batunaye. Ba panza mama si na Kofi le midi. Ba kokite. Oh. Kofi nzamba fali mutasala fali ya Kofi. Et puis maman likonango Kofi akundele papa na maman. Vraiment. Njora lobango. Toucher place wana. To toucher. Même Njora wana. Njora kisi Njora lelo to moni vient na biso Njora. Ah li peka solo boye. Obike aké poto mobali na yebite. Kisi Njora lobi. Bazwe na nzela. Kanga passeport. Quartier la te bakanga passeport la team wata bakanga passeport. Mais lelo zu visa ya 5 ans. Et pas fali pour. Asuko kuna azu visa ya nini? Ya mafinga. Pona pas finir Kofi. Aké poto Kofi? Vraiment. Oh Alexis Wait. Oh Mombaya. Oh Fiona de mer bango tout wana bato ba finga ko poto ba valdi. Ba ke poto Kofi. Vraiment. Et puis la 200 hein. Vraiment. Sans aliboso pour Kofi mara fali na poto, yango fali aibi poto ami bango. Ami balé pour finir pe Kofi. Mais Kofi lo mide fait na biso le quadre ba landing de landing penda azaboé. Fait na biso ko bete pe mo tour pour lo bela Kofi lo rotem mara mamike mo linga no te. Na bien maman. Moni fali na mena poto Kofi. Oh samba on tout qui me confie la poto même fallait qui me confie la poto. Muteme la poto Kofi. Pour faire mangana poto problème te. Et c'est quand yo le belanga. Vraiment. Aza zobate. Vraiment. Et puis ngana kene la poto te. Ngai na kendela ki musala na fait na salaire na après ba. Na ke poto. Na poto te. Ngana zo kada salaire na c'est tout. Ngaka salaire. Pour la salaire na ngana restaurant ke poto. C'est ça. Ah vraiment vous avez maman elle. Merci beaucoup Landry. Landry to boss ngana zo ka mon pa ngaka salaire na papa. Mo ngana zo salaire na ngana. Ngaka salaire na ngande. Na restaurant nga mo pe ke poto pour na passeport. Na ja bien. Non mo kimbe zo ka. Donc ngai kaka kana salaire na zwaka. Na soka tena kina poto. Eka teke njora mamu kolo bongo ke poto na 54 ans. Ani ko na mabele non. Et puis poto le boson njora 15 ans ngote. Maman e Kibo badidi ndundu. Nini? Kibo nkewa mama. Obi nkewa? Tenga lingi nkewa, tenga bandila kali kamolo. Nela kisi nini o? Eh tika, alikuwa nkewa. Wapenza nkewa, obi nkewa. Mama, nkewa zela mane za ba pole pole. Te? Nkewa zali likako bayiti. Baki Congo, pour la Congo. Vraiment. Aïe. Vraiment. Merci beaucoup là. Tout le monde est inspiré au Tiko Boaka. Nako kite. Nzemo kitoko. Et bon faire rigola. Nazoluka kikangiu. Na senge mashino masaila nga kikangiu. L'émission nzemo se fala yemba. Ah. Bamsu ba beza promotion mukie pa. Nzemo ebeta. Na pesi Igo Kido Rambote Belé. Ah vraiment. Mon frère. Vraiment. Na ebisio maman faire aleki fali na oyemba. Eh tika. Babi fali sko aleki na 6 nde balobara. Na kibo mwasi. Ah? Na ki mwasi. Ah? Na ki mwasi.
fallait à mobilité mon nana ketchup comportement ya basi ah mobali oui na yebi mais comportement ya basi vraiment moi c'est na fini ya batou vraiment mon fali collègue nanga c'est mon collègue vraiment mo yebi collègue nanga fali a changé net dans l'orgueil pour ko finde nzambe Denis Lesi keba so ye na ruya tina kanga mwa mobalo Denis Lesi so Denis ça continuer na biso kanga mwa na yo tie pe na chaîne pour patron nga Kofi so Denis Lesi meki akutana fundanga parquet ya fundanga non c'est là fundanga quand nous ça propagande numéro 20 fundanga vraiment na c'est la partie propagande nanko Fati béton Fati numéro 1 moka moi Denis Lesi am te perdre yo c'est là tentire Denis Lesi obay comme des tampon za na type wana dogani soko meki na mama Cindy le ke na ko yela Denis Lesi tina kanga mwa kama memi moi ta continue atombo l'église mbala ye vraiment batongo so pona nyanga bongo ebino bandimi bakima moni Kofi alesa yo akabelo lamba ndunda alebela le gimba masi alamba amela soupe na lutu Denis Lesi le koso ya pa biso ensemble ko faire atara nzema ikia apesa ngoyo vraiment omoni kecho zo papa cameraman on revient nango zonga kecho omoni kecho to wala ngana ye Kofi apesa bilamba yeba wela kecho Denis Lesi awela kecho nanga kecho yo oh mon papa bongo nanga bitenga ndina ozo pa mpongo na ozo ngo Kofi nzambe vraiment omoni Kofi azana 25 albums à succès Kofi azwa 4 corona nuit moko Kofi le midi azana artiste de la décennie Kofi abima 16e musique les plus écoutées du monde Kofi nzambe afali babu na bakufa tika tesama bi Kofi de patron musique ya Congo so bolisa mokina yo nzoka li peka solo nzoka mama zoba nzoka oyena ye omoni Kofi nzoka Kofi na sala fali pesa nzembo fali to voka fali avant quartier la te zate ingrat pour y avoir les ibènes ouais peine ingrat quoi on dit da Chris aboti ba mi balé na papa 17 so papa 14 ata parole na sala da Chris c'était keba so me maman Cindy na roya nzoka li peka solo. Merci beaucoup Landry Olomide ba dédicace na baebayo ba programme ya la petite famille qui dort famille na petite mbote tous en tout cas bien même moral la petite madame Cyril Sambou moi c'est kitoko non moi ça combler mon thème nanga quoi la petite mbote marié en tout cas ah mais oui ba dédicace na baebayo oza ba au moins siko batafali baba la te pas PD et puis ba ta balati tika Landry ke ba tumsu ba ba Landry pas la net to ngate mon âge na 30 ans ngapa nako mon âge na so na mama na balate vraiment na balate ba tem no la simalias ba biso ba na simalias ngakutute noko vraiment ngapa na na bien fimo aza pa keni pena kono na ndite ke pembe boy ba so musirekete Moni fiwana qui vous balle langa merci beaucoup Landry vraiment et puis ken pena mobile ya salité donc mon na pour la pembe ko ngana ti we ken pena te ata kabela noir te même si ta couleur préférée na Landry ala ta kabela noir quand muta salité ngasko ta garçon propre c'est pas propre c'est la propre polo propre il mon 3 mais son moi na biso son moi c'est ta Kofi zonga tout vraiment c'est ta muta boye c'est télé ma biso kaka non Neftali muta boye ma fille vient non Neftali ngayoyo invité vraiment merci beaucoup continuez toujours à s'abonner à des bandes à London TV to sali biso émission to fini to lobeli mutu mabe Denis Lesi Keba merci beaucoup. Merci beaucoup pour continuer toujours à s'abonner à des bandes à London TV. Boti ka obenga ngabo finga ngabo gangela non ça juste musala nga yebise bino naza au milieu du village na la mto finga te na mto lobate tozaka sima so toki actualité biso wala so tozoki boye tozawana. Merci encore à toi Bob, merci encore à Margot, merci Merveille, merci encore à mon boss des Brilo, original depuis Londres. Bye. Des bandes à London TV avec des Bruno original.